pour na mona bango tout ndenge baya na mona bango tout na tabela oli pape koki était beau oli dofolo niveau ni nango ozoli lokola muto kosheko boy ozomela pela soupe pela bonne na ebité alinga kima muyibi benani donc na mona bango tout na bato mso ayebe na conseil la meza te folongo la fanatique ana kati to bani ko loba ya nde ni longola ka ketcho talaka muto akina lipapa chetelji ba ya bongo non je te mens pas kala chinois akite lelo bilambe ye chinois yeti kala fo defa kala chinois la kite o bilamba moi chinois okoko tazando rien il faut bakata ballon et puis ballon siko reverser il faut mutumo bana yaya na poto au moins pena lati ceinture pena ya bibwa pantalon ya monga fula sapato pena ya rigini nan animateur on a animateur o ba marqué époque na wengeza Bill Clinton ils a Célio Scram ils a Demukuse ils a Brigade Sarbati et c'est lit bamsuba ya on a ba dépassage yaki kaka leki ko marqué époque ils a différent de rien à voir Bill Clinton Célio te a marqué époque a marqué époque te rien te kata fumba da créwira na marqué époque te époque nini époque da ma Célio cri na répété atkala ça crité na wenge mais ça va secret professionnel ben mission plus na sala on na ndako bato bamoni te mission na ndako ba porte parole belebe ba komoya na ndako ba porte parole ba chez les parents ba tali te leader ba finga mingi pianga garantie balinga ba nolongwa déjà donc ezala ba bato belé o lelonga na minute oyo na sungi pe donc so tali ba porte parole belé musu taxi mo boy akoma otambo na omona musu boy mais léo na minute na tali kete il faut na éduquer moi porte parole to bi magate neti bato mo baloba loba yaka chengo mona bourgeoisie nana jeep nanga na jeep madame parité jeep nanga na jeep madame eza de léo na minute oyo na mento ke fait exaucer couple buloba na même sous madame nanga 7e sous couple buloba ngake nanga mota na ke sous na madame nanga 7e États-Unis na ye Nicodème c'est tout à fait normal moi là il est beau il chante bien tranquille charisme kota zalaki balongola ke pour beauté les gars les bato la beauté pot de fleurs ya yembara ba pot de fleurs o bato baloba bazalaki o ezaki faut kangela bango micro faut kanga pena micro faut ezo bimata chaka oko ba bazalaki mais Nicodème aza muto yo il chante bien aza muto aza respect ana charisme soit yé au moins bena que musicien muto musu misem so robi ça compte misem so robi mo papa nguba combien okase mwana nguba sans charisme mise modo sera meli diamba meli lotoko aller à lali ti mwana na wera kola soin non trop beau leader azazolo songo ne mindele non akoza ba parenté na ba Jacques Chirac ba pape Jean-Paul II il est tellement beau a garda beauté na naturel choco milboran choco patafiolique au talimisu ba si la pambo santon de salade composée non wera c'est un leader et puis bien parce que azana libumuté hein ozoko pas donc leader ozomona que ça va et puis na wera le seul leader ata lali atanga soité zoba leader rebele chaye na mbetu fleuve Congo ba soyi bobanyo pepango na cantine ozoko pas dans la soin à la muka tempo ata hypothèse non formidable ba porte parole rebele ba mema ni pigeon ni rukula ta na poto ngana mwana suka na vida famille mobimba na mema bango poto leo na minute oyo do rien avant na mukanda poto bo eskizenga na bota te na kisasa bana yero ba benga nga babi bazo sepela vraiment na ba goûter ba pesa bango te ngala bibo ya pas de problème na mwana nga mwa bungse likolo sapato fona zala wana pona luka ngo le 13 na Paris na lukela mwana likolo mwa sapato
Voilà, chers amis internautes de www.cleboa.com. Mamie fait cette émission, Mégan Entretien, présentée par la votre humble servante Priscilla Makongila, la Mégan de la presse congolaise. Je suis là pour vous tenir compagnie, chers amis internautes, de partout en tout cas. Et permettez-moi de dire un grand merci à tous les internautes au Bazubiso vraiment Siko, donc Cléboa. Et merci vraiment, on a soutien à en tout cas, ce beau monde, Priscilla, malgré santé, malgré Nima, par rapport à Moussala, Tozara, pour nous servir, Bino, Tozara, pour nous remettre la actualité, ils ont concerné musique, pourquoi pas aussi, na fait des sociétés là. Je dis un grand merci aussi géniteur de ce grand site de la nation, Tonton Banda, l'homme invisible. On a pas fait le combo pour l'homme invisible, Banda, tout ça là. Sur le combo d'Europe, ça de la nation, merci beaucoup. Et merci à Mangaya Skan, Pichou, Mangaya Chouchou. Merci pour tes conseils, merci pour tout ça. Et Herman Emporio, garçon swag slim au fond, merci. Et merci aux partenaires de cette émission. Le frère Michonoka, l'aspect spirituel, Bopeto Nantoto Pena Molimo, de Jaroya Anakintoro Savouré Kara, 100% Zambé. Comprenez cette émission, ça se passe ici, sur le Boyebi Kinbia, Boyebi vraiment Moranabiso Kitoko, toi la rata Bibo. Bibo l'ambiance au top. On a une ambiance à Bibo, on a préféré. Donc, Cléboa au rendez-vous, mais toujours d'informations au Bozak Nango pour ça au Bokomela qui biso et belé na réseaux sociaux en tout cas Trozalana Sankara d'écoute ça to lundi mon Bibo ah na centre mon salle moi ya fitness to éviter ça la on so pesa wapi biso pega la méga opéra to yé barra à l'actualité et ils ont obligé biso to landa Sankara d'écoute to kotia Arman Emporio to yawa Sem Vando merci beaucoup à toi et ngape fona kita pona kondi malgré son temps on ngape fona kita non, qui t'appellera dans le centre commercial Arche de Noé. Et mon le boss. Tout ça, la Sankara d'écoute. Ouais, 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 eh, n'habite maître à Wazawa, pinga pe fona kita, yaman ampo, Sankara d'écoute. Ouais, ouais. Voilà, oui. Tolandio, ah ouais, Sankara. Si, en tout cas, Talara toi na Arche de Noé. Oui, ça ici quand on a un concert et inauguration. Et ça précisément dans la Bibois. Donc, tous en concert, tous en inauguration, tous en salle fitness. Bato baye ozomona ba vrai chéri, ba vrai badjo. Donc baïra pour basala musana bango parce que biso bende tous abo déjà kala mingi te soto utika Tanzanie. To yende siko ya omoni na epe na chauffer de façon que ba calories qui ma moi en forme gara yo petala so talo ya la gité et tala de la nation et moi sportif yo be faut sportif voilà qui t'a vraiment et ça l'a bien et puis à son côté apparemment on peut ça pour tout le monde basa vêtu en polo eux l'accès que non sont très sale il y a Arche de Noé vraiment maramna ouais bien. Si, nous avons soyé, bazo pesa na polo, ba pesa na chapeau, même jour à concert, ba pesa pe polo na chapeau. Si ouera robanda to bandi ko beta musique, tozo pesa babatu. Donc, en tout cas c'est le monde au monara, au kota kota. Ah, merci. Ah, tu na senti. Ah, o bo pesa ngate ba pesa yo. Ah. Complexe commercial Arche de Noé. Arche de Noé, il y a PDG Roosevelt. En tout cas, PDG Roosevelt a sali marambo belé à minene. En tout cas, marambo boezala tel biboa. Et là, il y a des aéroports, il y a des maluko qui babandun bilo wane zalarate. Zwa des aéroports à bando qui étaient sous les gars machine à bagingatsani tout les arrêté. En tout cas, félicitations. Mais tu refais na biso pona. Tu revends en tout cas, méga entretien à peine azui un chapeau par rapport à un complexe commercial Arche de Noé. Donc Arche de Noé, tu kotara na gata masu ano ango. Donc masu est dans mon nene Herman Emporio. Donc biso dolal na biso a. Mbote non na baïba zuo lisous en tout cas na Cléboa. Ouais, en tout cas, mbote makasi surtout batutu balandara. Si tu as makasi, si tu as éduqué presse, mon mikolo, tu as une identification nationale. Tu as vraiment ce qui est faux, n'a pas vrai. Si tu es habité, yo so vrai. Na ndenge bena classe ou bezaka ya misu makasi ndokite na ndenge tout nanga nini tina suka française ate talaka 5 ans facile moi boy vraiment donc il lutte contre l'hydroquinone beauté naturelle poto boto tout na bière célibataire na habité bo tchanga na ba prière. Voilà, merci beaucoup Sankara d'écoute à Wewa, merci à tout le monde, merci à Caprice Miel Diamant, merci à Kevin Fileka, Eric Ndomba s'appelle Masqué, pourquoi pas, Naïm Moro ma copine, Otobala, Moté Maya Jogo, Nabiso Dax.
Yann Malou a remis désormais Madame Diogo, félicitations à toi. Alors Sankara de tout écouta Wewa Angola Bokenda qui tout ça là et le Angola comme moi ko bana maloba mingi mingi ke bobeta kite moi na ko corriger bino tout ça là yo ko loba. Bon, ils ont une futilité, une polémique à Mukili. Biso, où est Angola? Où est la première moutamemi bisonio sur la poto? Première leader à Salabane Belé. De l'eau minute, biso so neti mwana mon lelo aya betata na matadi wera beta na matadi mbulani donc wera so landi na ninga mabete ba Bercy ba 10 fois Zénith de Paris ba Madeleine tokena ba Palais des Sports ba Cirque Royal ba Charletti Stade des Martyrs donc pour muta landa biso il faut banana na Stade des Martyrs donc au monde que muta na Stade des Martyrs ozate po yemo ayebi 20 minutes no niveau na wangote donc pour na biso en tout cas wera son il a rien à prouver. Donc il y a juste Angola, concert. Excusez, pardon. Ouais, voilà. Donc il y a juste Angola. Donc il y a 4 concerts successifs. Il y a Paolo Tudilou que j'ai sali. Donc il y a piscine Alvala de l'équipe bien. Il y a deux fois. Na palanka to beta na we jaenda ba senga sankarabina les porte-parole à succès makasi. Donc voilà, c'est tout à fait normal parce que nos artistes après on attend to longwe pa Angola et l'équipe qui toko makasi en tout cas carton ba plein wana biso lobela suma ba plein te to comment loba makambo ba projet d'avenir pour plein ezalaki wana donc rien à voir pour wera emo plein nde baloba il est hier aujourd'hui après to longwe wana to yoko koma siko na kisasa chaque mardi mercredi jeudi toza toujours na ba répétition. À part répétition de tous les gens qui sont Tanzanie, Batota Dar es Salaam, Mboka Kotaba Kelvis Nkoi, dans la minute yo Hakim Saloum le Neymar, Boyeba qui sont Tanzanie. Donc tous on a 3 concerts, les 6, les 8, les 10, les 11 tozongi parce que les 12 photos d'avion, photos de Paris, cortège présidentiel avec toujours Rassol Roi de la Forêt, avec 60 cabins Sakara de Koutatika la raté. Jamais pour Mukanda poto yalit. So chef. Bazana mikanda te problème ngwana ngasko na Mukanda poto. Donc yango monique le na minute on a voyage na sota ba niveau. Toza côté aéroport. Chéri qui moi na yawe rango ya depuis tozara ram sous expérience faite. Te bana mindelet ba français ba pesinga Mukanda donc na mona ba français. Le na minute on a les seuls porte-parole on a tika poto na yeko sana kisasa même titre na ba indien na ba chinois même titre na ba ndo mona ba ndingari donc mutu muso alinga te ka tika poto ya déjà comment alinga risque on a te ya moni biso avantage ya Sankara na Mukanda poto nde na pembeni aéroport so PDG Roosevelt sabino Sankara nazui taro sombelo bien na France matakaka obike mbamona kena ngapoto bokomona ngate na mulongwa visa ono oyo relevé zangi faut constituer le dossier est complet bazong non au régie annulé té donc pour vous dire que nga voyage en Angleterre donc tozo de Paris après so to longwe Paris tozo des États-Unis moi na wera 6 licence te go sombi bileta wana na kisasa au professeur mo ba branché té donc licence pena américain tasco devoir na qui américain jusqu'au devoir en anglais examen en anglais est-ce que mon année ba mari de nuit ba yeme nzo ke za makambo réalité zoleka donc en tout cas il y a un moni programme comme tel au ezana nou ya maison mère sans oublier coffret à DVD zobima en tout cas oui Rassol Roi de la Forêt bimi CD 7 jours de la semaine batala sko image à partir image batu ba comprendre pe ko découvrir bilo muso ba découvrir té ya ngomoni wera pesi batu boni sabi Jamaïque à ça l'introduction moko à ça pena nzembo moko voilà par rapport à Jamaïque parce que l'actualité nous oblige batu ba loba mingi par rapport à Jamaïque ngo tozo vraiment poto solo la to sommetin na maralisna Sankara d'écoute alors Sankara chaque main à Weronson, Sankara partout où Razalara, Bokenarana et place de Dieu à Fouraka, vous allez toujours dans Sankara. Est-ce que Sankara peut être pour Banda carrière? Est-ce que nous avons des suspension des Alara que moi na papa Peso Pemamban? Marie va passer Roger Ngando, Nganante. Ngana te. Comment on constate de vos te la lobby là avec porte-parole de Azur Roger Ngando Azur la BCBG. Ngai na nazo suspension te parce que na ebindinga otambola na ebi meza makambo ko yape. Mais en tout cas nga siko na ninga mabete na zavuma en dehors pa wenge. Na za privé. Ya Werason. Naza privat à Werason de l'on a minute avocat ou à défendre tant oye ko déconner ou bien ko n'importe quoi ou bien ko bunga na ozong soka na tout doit ndemo na libende et tengami na dressant na marteau donc na zo vraiment suspension te na big batebele bazo ba suspension hein
comprendre nous a suspension te di bende tenga mi adressé ango et lelo suspension ekoyi na ndeko na bino collègue na bino Roger Ngandu oh peut-être bitumba wengi ngo ndengo buna ba mona ande Sankara Mosaka apparemment Roger mi zongi sa sima pona obunda ba komba ngo ya bino ya guerre à 45 te Mosaka pa bunda guerre te Mosaka bunda guerre te guerre BCBG ba bunda nga ba Kisinjora eza ba blaze élément wana bena débutant biso na niveau bena Sankara de Kunta après lelo ninga zabo ya msazo loba na e parce que ezape musana e mais na ninga ko banda ya ngote do ba bande za ba Kisinjora eza ba blaze élément so yo répliquer boya yo te za wa ba bango ba sona na ba Papi le Prince na ba Pi Roger ngana leader okopana ngana za muto na linga loba mingi te moninga ba dire na ngana ko lobelo mobo mona msu ba leader ayo répondre nga ya monisko na doza mais ngana leader ole na sala disque Sonima musique a produisanga grand prêtre bololé na pesa ba to conseil ba ta poto ba yo tonga lelo so ken internet so za journaliste beti un journaliste congolais qui interviewé Zidane au monde Sankara de kuta bimi maintenant na journaliste te na zo ka rôle na bino bo excusenga donc pour vous dire que lelo na minute na ninga mabete donc Mosaka asaka musana e bien mais isa ya ba niveau na ngati isa ba niveau ba Pi Roger ya ba nini normal ba Papi le Prince donc en tout cas na sota ba niveau na ebi ke leo na minute soki oche ba Roger Ngandu oche na ba King Tequila o King Tequila ki mutasolo ba français pa na biso donc voilà donc ndenge Roger Ngandu azana ye pa na ba lignement na emoko boyo ba to mais guerre akota guerre ezate fofinga guerre faut ya loba makambu leader no do sala biso bimisi disque biso to na succès biso boy to garder ka band mais ce comme que banyo finga ba batu c'est plus intéressant donc jamais roya ou banyo finga leader mo ba wera na ba jibe ba massa ba uti musika ba uti loin wenga ensemble ba bandi na ba tinel bazaki na mbongo te bazaki na bana te mais lelo ba koma na bana ba koma ba millionnaire leo na minute yo ya o banda ko finga de batu wana pourquoi soko lo balobaka te biso en tout cas jibe aleki wera biso to bi wera aleki jibe et soki ka wana guerre loyale mais tant que l'on est loyal comme yo banyo finga moi ça wera banyo finga bana wera banyo finga wera non là c'est plus intéressant et le jarabilo ngana rosate kenaya na banyo finga famille mobo ya papa chéri jibe mpiano aza misia munene na mboko ya omoni totala ki tobite so guerre ngweza ba jaro poza guerre wana te ya omoni Roger Ngandu akota ngote patala que non c'est intéressant pour Roger Ngandu azalaki déjà na ninga idéologie pour na début Roger Ngandu alaki na début ba musu bazaki te Roger Ngandu alaki parce que Roger Ngandu tanga mona bonga bite na kokota ngoti ya moni me biso tango to zako loba to loba te ke po ya kofinga te to loba ka biso se jure beti o mone subato biso wera son ti lelo azali ba masa ne musu basila o mone subato biso boy donc biso loba ka bongo mais guerre na biso na BCBG e kotika la kosila te pourquoi parce que eza ba guerre loyale auto banyango depuis 97 dislocation wenge de ezake so bango ba lobby biso to lobby to fingani ko fingana teke ya ndenge ke oyo nani ayeki na Mosaka ke na ngote ko fingano ezake en tout cas bino bo sandiske orchestre kufa eza genre moi ko finga me ko finga te mais ok na moi loyalité mo bo na greco mais ya ngo monto ke na omoni Roger Ngandu akotango te mais ateke ba suspendre po nango na ndimite ba suspendre po na peut-être msu makamususu ya il pas content ma business ana maramna lelo c'est encourager to zarana to sola ne bien to kutana na ville pour apporter parole bien na ville ba yarate mais ngana Roger Ngandu to fandaka a 5e sous cocktail a J et bandana ba $10 som ta kanisi bena mpikwa fufu akanisi mbidi aoyate azabino lobby donc voilà quoi en tout cas Roger Ngandu courage na bige BCBG ezana ba structure nango ezana makambo nango bien na bige tango ba obongisa ozonga na voilà BCBG ezana ba structure na makambo nango bien et au lobby le roman a lobby bitumba wera na jibe mutako kota tela kwa frère na bino collègue na bino animateur na bino o auté kolongwa wenge musique à maison mère lobby so lobby ke guerre a jibe na wera boko tarate po baza ba camarade place ba banda biso to zalate to kota lelo et par la fin bango ba yoka na bango pe ba umela raté na yoka. Oui, c'est clair parce que bana ba souvenir rebelle. Bana makambo mabe belete mais bana ba souvenir bien belé. Donc ba robeta ba concert mo ba beta biso na tene. Ba concert mo ba tikela biso lever les rideaux ya OK Jazz. Concert mo lever les rideaux Zaiko. Donc bana ba souvenir tellement ya bien. Donc wera sala accident jibayat. Faites ça moi ya JB wera kenda. Donc pour vous dire que anniversaire à JB exaucé na wera tous en États-Unis bango ben États-Unis wana ko ba finga mais
Wera na exaucé ba souhaiter papa JB. Donc exaucé souhaiter papa JB joyeux anniversaire. Pour vous dire que bana JB na bana Wera ba solo lara. Donc to yeba to garder la bande. Donc yango monelo na bagi na ko éduquer ba porter parole. Donc grâce na nga lelo ozomona ke ba porter parole ebele nga lelo ba mission plus na sala ngo na ndako. Bato ba moni ke te mission na ndako ba porter parole ebele ba ko moya na ndako. Ba porter parole ba chez les parents ba tali leader ba finga mingi pianga garantie. Balinga ba nolongwa déjà. Donc ezala ba bato ebele o lelo nga na minute oyo na sungi pe. Donc so tali ba porter parole ebele musu taxi mo boy akoma otambwa na ngomona musu boy mais leo na minute na tali ke te il faut na éduquer moi porter parole to bimaka te neti bato mo baloba yaka shengo mo na bourgeoisie na jeep na jeep à madame parité jeep na jeep à madame eza de leo na minute oyo na main to ke fait exaucer couple buloba na même sous madame na 7e sous couple buloba ngake na mota na ke sous na madame na 7e États-Unis na ye la première fois que na ni voyage en bandaka ni ya zongo mais mbala mo aux États-Unis premier voyage na Los Angeles sikoto ke ne aux États-Unis donc on a le niveau ba mimanga donc on a mimaka batu donc na mima bate belé le na mona suka chemso na 6 famille donc le lo l'ancienneté na kati ya groupe et la ezala nini mutu aumela apparemment bino ba sien ba patron na bino ba banga ko suspendre ba banda ko pesa bino ba mbana boko déconner au salé le mois ba bêtise à buzoba mais a banga peut-être soit le la pesio boy et luka na quoi non pour répliquer pour que oui ba ko salir ezala nini ancienneté d'abord. Bon ancienneté tout d'abord ezala fidélité hein parce que partout ma beza de tokolo ba te ke biso na maison mais tozaka bien tina suka ou bien sous BCBG ba bien tida suka ou bien sous fali ou bien sous faire sonate ba tout pe ma beza mais plus muto atimba tala ma beti muto atimba tala na bolamu otala na mutu ndenge bouti bolongwe musale comme famille yalo na site ozali lelo na minute cameraman azawana Herman déjà ninga zana tala bon mesani déjà à part ninga yazo filmer à part yo nongo sa boulot na yo à part de la nation ninga do comme famille à part boulot boko kutana pe na loisir moko boye feti tout ça donc yango moni faut comme ça na nous musala famille donc net biso comme famille et pas ouais rata feti à moi na mais là na minute les gens au concert mais tokende ngape na mama madame nanga Nicodème pas okende et Kakol pas okende bato belé bazo landa ba okende et ça feti à concert ya omoni le na minute oyo et ça la guerre ancienneté zalanga Sankara so pena bache exemple ndena ka fidèle pa wera basi baba fidèle nengwana mabale ekufate na Congo ya omoni ngana koma exemplaire babale bele mona ba couple zo swana okoza fidèle te lokwa Sankara yo mobulo eleki Sankara pa wera so mona ya chanza po ba porter parole bele so banyo yambika te mais moni mikolo point la naza susu koto yebenga wana te na comité biso to tikala lo bango te biso so musique esili soit na bandi ba faire soit na zongeli classe soit na bandi sakana bana lipate de toi lipate de pour bana babotama awa te boskisenga babotama na France donc voilà quoi yango moni que il faut batu bazala toujours fidèle ndenge biso to sala ba fidèle nde ba rojenga no bazala ba fidèle okopa donc ba porter parole belé ba longwa faux qui fidèle na bino yango zo sala pe ba artiste baluka balongwa ka via bino bureau pour oza fidèle ozo umeli oza na un mois dire ko oza na droit ya ko maltraiter artiste pour que alongwa ke luka musala place mususu sanke misia za moi sando ma principe misien alokola moi sur za la gato pesier bomengo nde tomona bobila dawa mobutu apesa nyonso bena suka tuna mobutu salelanga nini mobutu akama bobi obosani bon lança le nini pondima te sombelanga Congo Brazza bongo ça soit kondima donc pour vous dire que moi ça ndima te ndenge musicien zali misaza muto yo okopesa iwera zana emso bako fanda boy wera chene nzembo moko mapesi bango album mabatu ya chibanzembo bade banzembo banini toi les seuls orchestre ba misie ba longwa Ericha longwa akena na combien de chants ebo wa longwa na combien de chants. Donc tout ça bateau yo to pesa ba chant longa pena batu musu ba obenda donc voilà ozo comprendre lelo na minute faire longa na combien de chant ba Bill Clinton na longa na chant e ba sele yo ba longa donc ouais raza muto yo apanzaraje ya omonike atala bango abiki non na minute biso ba bureau jamais to koya to bando tonga batu misaza muto to sala honneur na biso ya groupe na biso ya lokwa bo supporter am so vita
vite attendre beta de danger ba supporter bozo sepela ba membre pe baza ba communauté pe bazali depuis ça to ya te to nuire orchestre ezaka ke misia za mo sandumba a beta oyemba botelemi pe na bo mena samutema souci na ninga za na ba nanga ye na koma leader mko nini papa phénomène wakason yo mo ba belela nani oyo ezaba rêve mais tout le monde n'est pas né leader. Bato belé ba sali pe ba orchestre mais lelo na ninga mabete pensida na makangila yo yebi baza pe na ba souffrance mbongo instrument za problème fa senga changer fa luka petit moko boye est-ce qu'on est bon nuire ba vie à bana bato te bango moko ba mi bomi pourquoi parce que pressé iro mutu moko ta longa bi azaki na dor longa ko te ma longa via iro ko fina ma belle ki humiliation tout ça là tango chaka nzembo biro wana opesa mbongo nzembo ba peso ya msuba 10 000 ango opesa biro kombe opesa biro lota tango boka ba mabanga no opesa biro lota nan animateur ngona ba animateur o ba marqué pok na wengeza Bill Clinton eza Seleo Scram eza Demukuse eza Brigade Sarbati esilit ba msuba ya wana eza ba dépassage yaki kaka leki ko marqué pok eza différent de rien à voir Bill Clinton c'est Léo. T'es à ma époque, à ma époque, t'es rien. Et quand t'as fumé d'accueillir, à ma époque, époque ni, époque est à ma. C'est Léo. Crina épété. À ce cas-là, ça crée na wenge. Mais ça va secret professionnel. Aza mutozo évolue à la vie nae, à solo la mamnae, normal tranquille. Bati kande ba blogue ya ozoyo kazi so manqué we rando comme na succès. Musique wana si là. Fallait alongo pas kofia finga kofita. Afinga na été mais lelo na binito na ninga mabete na ba génération la bango number 1 donc ba comprendre que musique il faut finga wera po bimarien azo finga wera trop mais to occupé te pona ebisa bango bolongwa pété nga sankana age na ngana niveau na ngana de jeep ça me permet pas ya ko répondre ba respecter les morts donc règle numéro 1 règle et de simbate donc le on a mis to ba fabricage alongwa et lobi na David Lotete ils sont na fabricage a fingi wapi. Mais les gens qui fabriquent un succès. Donc, je vais exemple à Malamu qui va fallu un succès, va fabriquer, ne va fingate. Na place où yo bandio finga fingo bandio te, o Congo za munene, musique za ka batu boyebite. Soki na mbanda ka orchestre mbanda keza. Ok na kisangana orchestre kisangana za do, batu ba comprendre ka ba wera, ba monument. Oko finga wera mutu mswali nga soutenu atali ah mona ka n'importe boy. Afinge wera ate alongo. Oye ka ndefu mo ba ate na linga keta finga wera. Mais mutola ba yebani tena wera aza fanatique wera c'est pas les suna yote ya mona ba biloko ya tato kimango e rattraper biso même internet ba makambe boyo to déplorer pe que il faut ba système changer voilà par rapport il y a 12 nabina wenge par rapport à maram nabino nyonso mo sala na wenge et pour ça na zonga toujours question na artiste ba meka un peu moins ko évoluer ba ngomoko tout ça là et tomoni Weronson groupe Wenge musique à maison mère pour fêter les Nicodème moi réception mon robot bon moi te mo tira moi ntima mon ngata ba artiste mususu vu que Nicodème comme le roi enfant chéri to lo ba Nicodème il remplace héritier Watanabe pour ba miel de son baza ba double revolver mais tout le monde a toujours le privilégié de Weronson bon miel a yemote ba café rumpe bazali vola hydraulique azalim azamakas vola hydraulique Léona Minito Somoni, King Kessé, Nani Ronaldinho Bazali, Bobby Ronaldinho Bazali. Papa est ancien. Papa est ancien. Moutalegi Alimbo Nanagia ancien Zate. Alimbo Nadoyen. Moutalegi Papi Kakola Zate. Moutalegi Nanagia ancien Zate. Pour Namona Bangotu Nengaya. Namona Bangotu Natabela. Eh, Oli Pape Koki était beau. Oli Dofolo, niveau Ninango. Ozuli le rôle muto kosheko ozumi le pela soupe pela bonne na ebité alinga kima muyibi benan donc na mona bango tu na bato mso ayebe na conseil la mezate folongo la fanatique na kati to bandi ko loba ya nde ni longola ka ketcho talaka muta na lipapa cheteji ba ya bongo non je te mens pas kala chinois zakite lelo bilambe ye chinois yeti kala fo defa kala chinois la kite o bilamba moi chinois oko tazando rien il faut ba kata ballon et puis ballon sur reverser il faut mutumo bana yaya na poto au moins pena lati ceinture pena ya bibwa pantalon ya monga fula sapato pena ya rigini et si to dali nengwana oko pas de touti loin ya ngomoni ke lona minito ba mission wana nyonso ba yebi ba ancien bazali lona minito je moko kaka teza moko kate wera sona salela bango nyonso et puis moko wana yebo nzembu mbala mo si ezaka Nicodème azo nzembo te tango bayaka
il y a Zoranzembo, Moropa Longwa, Zoranzembo, Omsou, Zoranzembo, Bamsou, Zoranzembo, Zagé Poko, Wera Pesa Banzemo, les seuls Missa Pesa Banzemo, Wera Pesa Ferry Banzemo, Pesa Richa, Pesa Bo, Pesa Jania, Pesa tout. Oh, toi les gars, la Wenga Banzemo. Donc pour vous dire que privilégié Nicodème, non, Wera son Azamuto, anniversaire à Moutou. Atayo monde ozabo soit anniversaire ne kutile lo na limite de la nation otikayo ba journaliste ba leka ba lo ba te côté biso to leka était tango était wera fêter les riches wera fêter la ferre wera fêter la JDT wera fêter la Lacoste wera fêter la Coca-Cola fêter la ngai a fêter la tout le monde sans exception donc ezana ngokaka ba to bazolinga kaka po ki ancienneté na anniversaire ezana rapport donc ils ont marqué ça muto au moins mais ça soit bando luka ba problème au mona ka ba bando luka ba problème hôtel ndeni ala ticket la saison ya pembe biso la ti la sa noir donc ba luka problème mais na ndenga logique oui rason atalaki anniversaire Nicodème c'est tout à fait normal moi là bato il est beau il chante bien tranquille charisme kota zalaki ba longola ke pour beauté les gars bato la beauté pot de fleurs ya yembara ba pot de fleurs au bato ba loba bazalaki. Oui, ça il faut kangela bango micro, faut kanga pena micro, faut ezo bimata chaka. Oko ba bazalaki. Mais Nicodème aza mutoyo, il chante bien, aza muto aza respect, ana charisme, soit yé au moins bena que musicien. Mutu msu misem so robi. Ça compte. Misem so robi mo papa nguba combien? Okase moi nguba. Sans charisme, misem modo sera meli diamba meli lotoko, aller à lali. Ana relation na ville te ana relation ta benga président moko boye ana relation ta robima boye te biso za ndngo moninga boye so na longwa na ke ville butu ville ville na biso no soleka na ville ezani esika ko zo relation esiko ko inviter mutaya ainsi donc ezani ngwa siko ba mission mususu ba rapporter rien mais siko ba Nicodème okutaye na ville azalaka du 1er au 30 batu ebela no zo mona ana na ndenga mabete kende ville okomona ete principal. Siko zo rapporter lo keseni ba ya kapela ba oh fanatique moi landi rien fanatique landa mission na bazate ba mingite Sankara Dekouta Wewa et nous sommes arrivés à la fin de notre speech hein, avec mon invité Sankara Dekouta Wewa en tout cas on a pu parler le tout oyo bokomila kibise en tout cas dans 800 Sankara Magdo à Cléboa pas à moi comme on va habitué à Cléboa on a méga entretien ce côté aux par rapport à Arche de Noé chez le boss Roselvet hein ba vito ya rande mingi ana bibo dans sala kitoko ba chamba kitoko de quelque chose de Silia ba chamba kitoko to la ba condition to linga bana ba pongia no lali olo tara de romina lola. Donc voilà, piscine Pesali, restaurant, salle de fête, de partout en tout cas. Venez nombrer en tout cas à Bibois et à Keiza vraiment kitoko baroya mabino vraiment bien. Alors Sankara Dekouta, trouve la souka émission Nabiso. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Sankara? Qu'est-ce qu'on peut retenir de Ranson et puis pour boucler cette émission? Ouais, bon retenir de Sankara Zo mais madame Napoto, 7e voyage aux États-Unis, couple Bouloba. Donc rien à voir, t'as couple Bouloba. Neto mona mobuto ke avion mona bobila dawa ba Nice. Ndinga na okena madame sikoyo aux États-Unis, porte-parole morota mimi madame Napoto, bazate. Porte-parole morota après ça to zongi na mima so mama biso Canada. Donc famille mo mana sisa déjà na poto. Donc voilà donc pour na wera son bo retenir ka ke tozokende Tanzanie batoto à Tanzanie batoto à Dar es Salaam. En tout cas, Tozoya, Tanzanie, Tozobeta les 6, les 8, les 10 concerne la Tanzanie, Tozongi, Toké Paris les 11, Vinangé comme avion, même Bandoto Chanzo, l'autre pilote à Tuninga, ça va, n'a pas compris. Après, on a Tozana concert, il y a inauguration, ici à Tozaliawa, Netoya, tu as la cadre parce que Escaliga a 2 semaines pour cela. Biloko Nyon se décile, donc les a Tozana Arche de Noé, pas y a PDG Roosevelt, Oyo, Azana by Vogue, Azana Bakara danger. Calme mbongo mais alobaranete donc l'homme tranquille bato boyende to ana besoin na bango na Congo poso bata 10 Congo bongi ya salelo robo ya sali boy bota Congo bimi tala ndenge le na minute osoki okomi na aéroport moye okene suba ville ya to banika kozonga boy po mukile ko mozonga boy donc en tout cas merci ezoko ya boye PDG Roosevelt tangu wera kobima na yebi que jour à concert ngwa kota na nenga salle to robeta na salle bato musu ba danseuse ba spectacle na piscine ba chambre makambuto en tout cas merci waneza programme tozana ngo ya inauguration awa en tout cas quand à moi on appelle ça ba mbote surtout na Yemoro Saint-Valois Paris 16e balobi fiti bourgmestre Bandal Saint-Valois Paris 16e en tout cas on appelle vivement ba mbote Tony P de France Suisse sans oublier Alpha Mampouya balobi collection pardon et Lambe Ebi Alpha Mampouya
Cover Moussa balobi beauté mbinga na bilamba tuka wana na Panama Weza Golf Kizola na pesi bambote ma Claudine Kinwa sans oublier Yemoko na evuma na ndenge ya Paris kaka nazomona Angelica Nzumba donc na pesi vuma bambote na Angelica Nzumba webika weza monde na Cheski zenga na États-Unis esika na komona petite sœur na ngana na benga oyo mutema Dadi Bimba Serge Ibaka NBA Rachina Ibaka Dadi Kitoko ya Sandra Kitoko Abukani Sexy première fois mona moi Abukani Sexy et puis Jelingangu ya Karine Ngangu sona ye na Las Vegas esikato sa fête exaucé Junior Tunga na Papin Sasa na pesi mo bambote tozongi Canada na saluer yana Michael Jackson yana Werason Jonas Mbese papa na Patrio motema Arla Badiama Arthur Tongo et puis na bosanité Guy Badjo et Nika Kuji soki to esko na ndenge ya Kisasa en tout cas na ye na saluer pasteur Amos Mbayo balobili so nzambe pasteur Amos Mbayo batika ye et puis na ye sou na zomo na mbala moko Jili Kitima balobi abota te na mama mo pousser na mama mo sans effet bagi soit mona bota na avion ou bien États-Unis Jili Kitima ya président Denis Ngabani na pesi ma bambote et puis na ye na Angola greffe futila matita liebo singa mfumba zola mbwa bato sate bango banani di na yesu na Paris tika Guy Malela le prince de la ville papa Natalia Malamine motema Soraya Mapendo Chic Bazola en tout cas nazo kenga na prière mbala moko parce que na minute déjà na silisi en tout cas na ye aussi ici question moye en souka par rapport à Jamaïque est superstar le long kati ya wenge musique maison mais et là on est impressionné par rapport à Jamaïque et ça par rapport à ambulance ou quoi. Bon, mutoto tanga est-ce qu'il y a des animateurs? Alors animateur, il y a un animateur, na bête le animateur ba marqué POC, c'est Bill Clinton. C'est le Scrum. Brigade Sarbati na Demukuse. Toko chakene kene na nenga repêchage. Mais na nenga boy normal ba wana nyoso baza batu baleka na bango ya leki. Te azana te tozo diembela. Diemba tozo bimisa diemba muterenier, diemba mutesali 7 jours de la semaine. Charge à quoi charge à Wengete à son pas jeune talent il y a mon créé l'andier mais la nenge que au Jamaïque déjà faut respecter Jamaïque à Zamutoyo à sali bablo ka ba superstar blo ka ba Vodacom so cha tala ko moi oze pas la bango yenne ngona ka pamba ba ko lande na ba Vodacom na fimbwa donc muto zo mona ka da expérience à sala pour caisse na ki sangani azwa ba jeep azwa pe gagner pe bala matali que phase à la former phase à la référence ndo mona na CV soki na ba pays mo ba ignora wera mais soki na ba pays na bete pa wera po na ba pays musoko ya OMS na Guinée bino na Guinée Conakry bonga na bete pa wera zwa contrat signé allemand ba pion bon rapide pourquoi parce que CV za de costaud ya ngomone Jamaïque atala ba CV et là na sepela neto banyo beta concert na Angola longole lamba oh mwana na mais non azanga libumu taille mwana non omoni batala ko bele to zola wengo mona mutu mso longole lamba libumu bando ko ya déjà bien te ozomona mais yozomona bena taille na moni taille ya mutu lancer tala basi Jamaïque oza célibataire Jamaïque ngabi sans effet botika mona bataille musala donc en tout cas azo yemba be yembi DJ jour wana pardon asali crime rabisoko ko bima bima yomoko yango mona bonus bache abwaka bo comprendre donc là on a mis to Congo eza pépinière osina été te yanan ya bana voix mote ba voix mote nani na onani Jamaïque na force à gorge batonyo so mono otanga bakomwana so abwaki première chanson deuxième combien de fois to lokola wa mindongo cha tumbaku mafuta mbila cha finaye voizo bimakata kata ni concert wera kombwaka bakri baba talaku te ba danger te na betelo bato ba marka bazali bango ale lokota asala nini aleka akoleka ba ebiete te ba ebiete mwana no tanga oleka ba ebiete bakoka semsu wewa ba telemise moto mutake ba ebiete déjà bato mo boy alinga ya eba ite ya ebi wengete nzoka biso force na biso ka so mutake o mona nde bato ba ya bato muso ba batami oyebi bango te bazela kaka mukoloni ni nani akokende afandela kusin ta mono o ya ayemba voix oh bon voix bo alotete me wangila tanenga yebo alongwe me ya ye donc accorder original et bon et moi fande zalaka comment ko yemba voix nanga na porter plainte oh porter plainte neni donc ayemba yango do tika donc pour vous dire que danger na Congo azate orchestre za wera yemo aussi longtemps wera za kufite wengeza omoni nde pepe kala kufa mpire kufa papa wemba za te vive kufi keste
Victor ekufi nde wera so azate maison mais ekufi mais so ba musicien nzembo mo yemba ba fanatique ba yemba mikolo toko kende te toko lalawa ata bolonge 20 toko kende te ata bolonge 30 toko kende te donc fanatique ba yemba la bonge wera ata ba musicien wana ba tandi wana ba longe 30 biso tokela biso te ata ba longe nyoso tokete. Donc pour vous dire que fanatique pas comme on a kanda. Donc batika oloba musu ba tchaba ngoka ba ebanité ba sans impact. Donc voilà. Donc na pesa ba mbote na kesi ko vraiment na pesi ba mbote na ba nzungwa wera na pesi ba mbote na kale so liboso wera la ta tellement qui pembe Seigneur. Oko tchana tchama suba diarrhée des semaines. Ti mwana na wera kola soin non trop beau. Leader Azazolo Songo de Mindele. Non, à cause de ma parenté, Jacques Chirac, ma pape Jean-Paul II, il est tellement beau. À garder beauté naturelle. Choco Milboran, choco patafiolique, au talimisu. Bah si la pombo sanction de salade composée. Non, ouais, c'est un leader. Et puis bien, parce que Azana Liboumouté, on se comprend. Donc leader aux hommes que ça va. Et puis, Wera, le seul leader à Lali, à Tangasoïté. Zoba leader rebelle China mbetu fleuve Congo ba soyi bobanyo pepango na cantine. Vous avez pas là la soin à la muka tempo ata hypothèse non formidable. Donc voilà, on a salué voilà, ça fait 3 mois batu batu ba comme na idée ba porter une plainte parce que ba mboa bazo lire ko le kabatu 8 fois par jour exactement. Ngana les porte-parole les plus riches de tous les porte-parole. Ngana riche na leki bango tuna la. Na les seuls porte-parole na nenga mabete nga shenga biloto ya dede na na jeep na nga ya pembe na na jeep a madame ya pembe na mene na abo 7e fois na me madame na nga kende pa imote premier voyage na meme Los Angeles au comprendre couple buloba na mena meme aux États-Unis na nenga mabete ba parler na somba na pela pe mon donc non respecter moi de la femme mais souki les l'autre tala muto azo respecter femme ezateka mobali moyo bando voyage ka moi surtout na avion zarande ninyo soki na suka pilote akoloba na yo te nga mwasi na ngazo découvrir nga pozo ko pa do yangwana ba porte parole belé ba mema ni pigeon ni rukula ta na poto nga na mwana suka na vida famille mobimba na mema bango poto leo na minute oyo do rien avant na mukanda poto bo eskizenga na bota te na kisasa bana yero ba benga nga babi bazo sepela vraiment na ba goûter ba pesa bango te nga bibo y a pas de problème na mwana nga mwa bungse likolo sapato fona ezala wana pona lukango do le 13 na Paris na lukela mwana likolo mwa sapato en tout cas merci na bike ne toza boye toza na kati ya Arche de Noé bino mo monika to beta wa boye belé bana poto belé boya awa solingo j'ai mon poto boucler herman en pot je te le blanc t'es un peu péché pour aller cap na kati ya maison mère merci à moi na tempo en tout cas merci na osengaka ba courage talara likambo ezora nzete te ezora mutwa eza accident te to contribuer en tout cas to contribuer ngamoko na ngala sala chèque bancaire na ngalobi mbongo leke belé natala tiba lendi donc nezana donc to contribuer parce que Bercy aza muto aza animateur makasi to kotika ene ngwana te Bercy na wenge asala ikaka yaki stage asala album moko azongi za ko saleka mais a marka kiteme na likambo aye en tout cas tozo pesa ye chance tozo encourager Fabio na bike bembe mai lelo nde na yoki bakundana nu lokwa baba masa famille na famille revanda ba kosola la miable to olinga te place na makala te place ne vomi abimane libanda ata tozo mona azane para bisote ata so azke pa banani mais azane na liberté nde mutu to azali rolia de nono calme tranquille en tout cas courage bakota azali nazotala so na mone zo continuer na robenga na roza avocat bana na ngai bana nanga ba avocat na bango ba na France mais c'est Tichuel akoko ya si azali akoya mais c'est Tichuel akoya ta na sambaka na nani venanga Koffi Olomide ta to sambaka to samba na eti ta to fanda to samba ba avocat nanga ba uta avocat bana nyoso misato avocat na bango ye avocat nanga na avocat voisin nanga bayaka. Voilà, merci beaucoup. Donc en tout cas venanga quadra koraman na pesi bambote. En tout cas, merci beaucoup. C'est bon. Donc, Papi Ewa, le roi de Bateke. Papi Ewa, le roi de Bateke. Papi Ewa, balobi mukonza secteur onyo son kumu. Chef coutumier, o apesa biso ba terrain. Biso na ba trésor lumière. Wenge mo bimatola ba terrain pour na Papi Ewa. Merci en tout cas pour Cecilia Talaraka ya rolobezate. Na yebike makamuto za kitoko. Merci beaucoup.
oyamba ngai talaka mukonza ba porte-parole nyoso ko azana ba problème na bige ngando nenga zu suspension na ça il a virement. Voilà, merci beaucoup, merci à Sankara d'Ekuta et merci à tous les internautes au Bolandi Bisso en tout cas, merci à Rosala Bisso et quand tu apprécies à Makangila, je te dis merci.